pour une observation. Je peux avoir raison ou tort. Et l'homme a soulevé qui n'a pas qui accompagner moi si n'a pas projet. N'a pas qui te Sandra somme la billet. Donc Marc Tabou, je pense en fait n'a pas ko cerner yote. Limbisanga kangana micro supporter. Na zo bati. Webi domaine internet, domaine en matière. Bandego na opesa bino nyonso exemple. Exemple était mes conseils. Webi so ki bozo zo matière, to olingi muta ki ko défendre. Muto ne fois en a ba capacité de réfléchir au-delà de ses adversaires. Et quand les adversaires sont tellement au-dessus, il y a Moutou. Netibwe, j'ai comme l'impression, en fait, moi, Bordi Mouké, normalement, le roi Lianzi, aux apostles le français, ou des communautés, mais où il y a des bangotés. Et alors, aux en a pas près, tu vois. Parce que toi qui tapes moi terre à terre, non, non, il ne faut pas faire ça. Ok, attention. Non. Bon, Erato le barasi français, toké. Et je suis pas dedans. Parlons français. Ah, yozo yaro. La question exemple, en fait. Là, maintenant, je comprends que Marc ou langue. Elle a lobby te que c'est marqué bon le bas français t'as lobby à zone mon le quoi aux a besoin le balikambu mais aux a la capacité à défendre mutu totalement te yo te montre ko kende kula te ça le quoi elle a lobby na que elle yo tikala modérateur yo ko bana pas ko kata kata batute s'il vous plaît comprenez ma bocha combat batute na live créé pour les victimes OK combat batute mais aux yeux début sauter pour toi avancer parce que on tourne en alianza ba yo kala kate nene on comprendre c'est pas un problème, tu vas. Non, Biboui, toi, tu vas résoudre ça après. Parce que tu comment qui t'a tout terre à terre, tout comme on a niveau. Vas-y, développe-toi, frère. Coco, t'as combat batouté. Au gros, ça l'analyse autant à combat batouté. C'est ça le problème que moi. Exemple, personne, exemple, peut-être Rwanda chrétien moudou. Non. Alors, par rapport aux a besoin de mais aux autres Coca-Cola, aux autres match à combat batouté à média, c'est ça le problème. C'est tout ça va avancer pour tourner en rond. Depuis, tout ça, 20 minutes, tu dois tourner en rond. Ok, vas-y, Ira. S'il te plaît. Parce que là, on commence à la on en cours. N'a pas exemple, tout ça la débat en français. Oye là qui ba élément au maté là qui. Si cause justifié en côté. Bah tu vas passer ba défi baza en face. Alors, pour en conclure, parce que là, on commence à tourner à bourri, n'a rien kita. Marc Tabou conseille à nazo pesa yo isaboui. Au liaka na katia couple wana, il y a des éléments par loyauté au protéger mastana au pas tabusco. Mais sauf que loyauté et respect à couple wana osana ngote. Osana ngote. Et on a interpellé tout le temps. Marc Tabou, maramto sala na réseaux sociaux éthiques à la. Bah sorti no bimara pona bana basi ça va te coller à la peau. Osala crédibilité, osama kambunote. Mais les propos que tu es en train de tenir, les gens sont en train de réfléchir sur ta manière de te comporter vis-à-vis. Il y a des choses qui na bango, nan nengozo gérer ba couple ya ba. Okokoma non na grate na kata communauté oyo. Mais succès finalement, je suis en train de subir ou bien je suis en train de faire quoi? Succès ngana kela la merci beaucoup. Non la na bien assez. Pardon. Pardon. Vas-y, parle, je te coupe. Vas-y. Donc, en direct, non, pour subir, c'est ça. Azoya bolobalo, azogo manipuler Batou. Après, Azongi, est normal. Il est venu, il sait qu'il est en train de défendre. Et toi, tu défends qui? Azamutu, écoute, nayebi bango, nayebi comment est-ce que va travailler à ka. Bazawana, bana position moko, et puis ngape na position na Yoka, Maktabou, si tu veux jouer à ces jeux, parce que tout ça la plaît. Non, écoute-moi, si tu veux jouer à ces jeux, vas-y, je te regarde dans les yeux. Vas-y. Na vie dans la moto bengi ngate na téléphone ya komata. Toi tu étais à la réunion place Bolia qui mayebo. À ton âge José ko défendre moutouane génération moko. Tu dois avoir une qualité de réflexion et des mots. Et voilà, je l'ai, arrêtez de manipuler les gens. Je ne manipule personne. Pena yena komba moutouté. À ton âge. Et on les kate era, et qu'on les kate.
Je peux vous les cacher pas là. Manipulation là, yo, j'étais beaucoup respecté dans sa vandalisme. Mais oui, quand c'est respecté. Pardon, mon frère, est-ce que tu peux me donner une minute? Arrêtez de manipuler les gens. Succès. Aux hommes, on a 3000 personnes à Hollande. Parce que on est comme perte de temps, il y a tout le monde ensemble, le balika, moi, ils en a si moi, ils en a sens. Mais ceux qui ont juste embrouillement, ils ont comme un manque de respect, na bateau, bah, na se bazota là, yo. Ok, parce que c'est ton live, tu dois quand même bien le diriger. Parce qu'il faut tout ça la modération. Donc, pesa biso tonto évolue. S'il te plaît. Merci beaucoup. Tout ça. Merci. C'est là Kitty. Nakiti. Zala wana papa okitane ngam na Kitty, s'il te plaît. Zala wana okita pourquoi? Tala, succès. Na minute oyo, biso topé sa mon point de vue. Mais tu as ça la débat là muta. Mark Tabo natika Mark Tabo beau communiquer sujet. Siko ngana lobi. Era, joie parole Mark Tabo s'il vous plaît, grand frère. Mais siko ngaka era comme tazo loba ngana loba te. Na kwiti. Ngape il faut na loba bo tsanga na loba na sisa comme ça era loba. Yo soko lobi, mabe na yo zani. Na sisa comme ça ozotike la ka bango. Na lingi na expliquer qu'est-ce qui se passe ici. Awa, rambezo les cas. Oh là là. Yo m'te invité, mo bien na invité. Mais pesa na loba et puis era alobi nene a clôturé. Ok, ça va. Ça va. T'es dans okita te dans lobby boy. Zela pardon, n'a pas combien de minutes au loba. Bon, pesa nga yo pesa ngana ko exiger yo moko na n'a pas pesa 5 minutes. OK. Era batutu bozana na mi Congo botangi na 5 minutes pese pas. 5 minutes. OK. Kokata mutu soko kati mutu akoloba bien nini nga kiti. Et na okata te kuna oyoka bango na se so na kiti na oyoka bango na se. Vas-y. Yoka pour nga comme ça na okata te. En fait na lobby boy. Ce qui se passe dans ce panel na ebiango bien. Même à temps, na yaka Babylon, on a TikTok, na ebiango bien ce qui se passe dans le panel. On est en train d'attaquer les gens, soi-disant, oyo ba attaquer Maman Sandra, mais bazo bossana, que quand on a panel oyo, bango nyonso, pour la plupart, sauf Tatapo, Adrienne, Nénéa, le puissant, ata ba lobby, neti ba neutre, après ba timando qui n'a pas encore contre pasteur. Rôle ba jouer yango wana. Alors, et ça na biloko musu bazolo ba avec intelligence moko cachée, ngana koki kolekisa yango te. Neti par exemple, le puissant azolinga ko insinuer ba biloko moko comme quoi le pasteur profiterait na statut ya mwasi na ye du point de vue ba avantage. Non, c'est faux. C'est faux. Et c'est là qu'on a roulé qui s'atte. Bazan a problème na couple na bango et na kati ya message nanga ezengi ko ba bomoi depuis to vandi yao. Na message nanga na bi problème ya couple wana o eza plus eza problème ya ba ego. C'est ça le problème, qui est problème infidélité. Bazwa problème infidélité na ba team o baza ko travailler par exemple neti ba nene ya pour que ba tia problème ya infidélité liboso. Et pourtant, ça problème infidélité, et ça problème il y a ego surdimensionné. Donc là on a expliqué en Rwanda. Alors, je comprends tout ce qui se joue ici. C'est que on condamne les gens qui sont venus pour parler contre Maman Sandra, mais on ne condamne pas ceux qui tirent à bout portant le pasteur. D'infidèles, de ceci, comment bimsa masola kala. Era, il est là. Azo bimisa biso masolo ya libala. Oh, il azo maîtriser te ya libala ya liboso ya pasteur. Nazalaka présent la libala ngo ya liboso, nazalaka présent na ko liye sabino qu'est-ce qui s'est passé. Donc voilà. Ce sont des gens, ba mesana ba pesa ba rapport écrit. Après ba yaka ko sala ba analyse selon nenge makamuna bango ezo pesa la main.
toyebi yango makambo eleka na kati ya réseaux sociaux. Et c'est la première fois Néné ya nenga zawana azo tirer mutu moko boye et puis na suka il s'avérait que makambo tira keza yango te na tuna ki ye wana no. Donc voilà, na tiki bino boloba likambo eza na couple bandeko nanga boyoka eza ba makambo plus oya ego ya ba couple wana na ba problème na bango mususu que o bazolinga babimisa liboso. Et puis bobo sanate, il y a eu des voices de la famille de maman Sandra. Oh bazo kosa ke baza bato maman Sandra te ba sœur na ye propre. Babimisi réclamation ya ndaku. Ok. Que bima na ndaku, si que la biso ndaku. Ok, merci beaucoup. On comprend. Donc, ezali na ba famille na epé ba lobby ba voice bango na ba lo bango te, ils mettent à l'avant kaka famille ya pasteur. Mais oh ba famille ya maman Sandra ba lobby pour qu'on réclamer ndaku. Oh ba uti ko somba à peine même pas une année et tout ba uti ko ta ndaku même pas 2 ans. Ça on ne parle pas de ça. Et sachez que le pasteur a plus de bien que sa femme, mais ça va bien à bango en commun. Oh bah sali na kati ya libala. Merci beaucoup. Maman Sandra azana ndaku na e na nini na cité du fleuve. Pasteur azana banda kuna e mususu et tout na banda kuna uti ko tonga 18 appartements doublés et au sala ta mususu 18 plus 18 et ça là quoi aussi ça mususu. Mais alobaka toujours que ça biloko ya ye na mwasi na ye. Merci beaucoup. Voilà. Alors, ici, les gens veulent transformer l'image du pasteur, le rôle à monstre mongo, et c'est ce que nous avons télémela. Na lali na ngote titongo. Na télémela. Merci beaucoup. Voilà. Et là, on a le baki en goana, na oloba shute, na kiti, na zoyo kabino, na keite, na zoyo kabino. Merci à vous. Naloba, avant qu'il te naloba. On peut Loba, papa. permettre Natsika bato yo lobby. Au moins, a interrompre yote. Olandi. Voilà. Tiko bato yo era soka zoloba. O katete. Tena kita na yoke na se. Ok, yo O era tanga loba ke swaka makasi. Na kita. Ngala muta TikTok te la kokarate. Nandimi ke swaka ko. Kita yo moko. Ngala kita te polo bato kita yo moko. Ok. Allez, nazoka ba ola se. Kita. Non, c'est le Succès Mathieu Adrien. Azate, nalinde yo loba. Bon, hello, Nangina Loba, Nayoki. Nayoki Sony, succès Nayoki Sony. Nayoki Sony, Nayoki Passi. Nayoki Passi. Il y a un loba qui est Marc Tabou Azozo Makambo avec beaucoup de légèreté. Il y a aucune nuance. Il y a un lobby dans 5 minutes. À tourner en rond. À lobby l'autre côté. À acquiser sous pasteur. Oui, Bazalaki n'a problème. Il y a infidélité. Mais l'élo, Bazalaki n'a problème, il y a ego. Ça, c'est pas une folie. Donc, infidélité ou minimiser, ego ou peut s'en valer. Donc, na minute au biso toza monté pour te défendre. Donc, tu précises que le pasteur a été infidèle. Problème infidélité, c'est les kaki. Mais au bazo traverser les lots, ils ont problème, il y a ego. Na ebite so ki ngande na yoki mabito bino nyos boki. Bino boloba ga tam so batu ba ba français boloba te bo compris hein. Na epite. Na ebi na oki pasi. Yem moko muto lobby. Il a reconnu l'infidélité. Ego est un problème, ego tu peux demander pardon. Mais l'infidélité, ça crée des fissures et des blessés que tu vas jamais effacer. Et plus grave, avec qui tu l'as fait. Proche ou avec la famille, nous azalaki à côté. C'est pour ça que je vous dis, hein, n'a pas de bosco, sorazo misé na marque tabou. Aluka batumusus. On n'est pas ici pour des cons. On a mataki comme observateur, achanga na kante. Yaza na kan on va recruter, mais va recruter les plus mauvais joueurs. Au bena échec mondial. Parce que maman va recruter. Mais quand si ozo kate na yebi bango, ayebi na ba bien. Donc ça veut dire na miye pas ki na ba chantier, na ba 18 on a ba bombeli appartement moko. Congolais. Azo ba lona ba nyonso tozo loba pour na ko défendre. Mais le mal est que dans le propos ou soit ba argument yé nango. Yazo loba ki non, ayebi ndenge to fonctionner. Nzoka to comment fonctionner.
na ba propos na ye oyo eza ya kokoka te. 18 appartements x 2. Yo moko yo lobi toyebi makambo eza koleka te. Oui, couple wana eza na ba problème. Il y a eu une histoire de l'infidélité. Mais c'est ça la base. Donc on peut comparer l'infidélité na ego. Donc pour na Marc Tabou et l'autre pandi couple eza ego. Ego wana na naza nango bolatisi ego wana Sandra Mbouyi. Mais infidélité à pasteur au minimiser yango. Yango na zako loba depuis kala. Montazo induire pasteur, montazo exposer pasteur eza Marc Tabou. Biloko Marc Tabou ameli parce que place ba kende ko kuta bale maibo. Maibo etamula na whisky. Biloko meli. Na ba propose tenir ceux qui va enregistrer live oyo. Na pasteur mo bokuta nini a ko regretter. A ko regretter. Oyebi oyo eza pena ozwi avocat ya stagiaire akende kosambelo ofuti pe mbongo mais ba condamné yo. Personne n'est en train de manipuler personne. Ah, moto manipuler muninga azate. Bande kwa basi basala matière. Soki bazwi matière, ça veut dire couple ane peli moto. Il y a combien de couples lelo pour baya rocha sanda mboye na pasteur Bosco? Ça veut dire tout va mal. Famille, est-ce que zo sunga? Ba proche, est-ce que bazo sunga? N'empêchez pas les gens de parler si vous avez ouvert la porte pour batubaya kolobela mamna bino. Boya ko se plaindre te o tozo regretter batu bakomi kolobela makamango ko e koma ki kuna ndenge ni so yibino mo bufungola ki porte. Pe banani bazo akusantie Fatou. Na famille ya Fatou bakoti makambo oyo. Est-ce que tant bazo kota makambo? Bazo kota po ba innocente moi na to ba kota na rivalité ya Bombanda. Là, vraiment, succès n'a regretté parce que tu n'as pas si bien géré Marc. Marc Pena a pas manipulation à Zana Drink. Il s'est juste sur des mots. Très bien. Moi, est-ce que l'on a sali, tu vas comprendre, et t'en as eu. Non, qui n'ont pas Adrien Azana C. Nani? Adrien. Non, Adrien Azaki, on a mais Nathalie Azate. Adrien Azaki, non. On te colle. Azana va commenter Azago Sengaman. Mais non, on a demandé à Azate. Yo lo ba prena pesa nene ya pa. Azate, na demande à na ki mutu pasi na na ki Marc Tabou. Vraiment courage na couple oyo, mais ceux qui croisent na entourage. Ya batu lo ba Marc Tabou moni place pour Adrien Azali, mutazo komaki Azali yo ne tala ba demande non peut-être c'est l'équipe. La demande à Azate. To saki na ya Azate? Azate na ye mais si demande mususu. Yo tinele. O mande na so la no boy. Non, t'as encore tant que là, tu vas signer invitation à Adrien Azate. Dans la première dame. Comme première dame. Mais bah le va commencer. On a faut considérer, c'est ça le problème. Moi. Ça faut considérer, ça surnom na ndenge yo za succès ndenge ya za première dame. Naza Zela to sola, naza na la maman des garçons, naza na Kenaya, naza na Amor. Naza Victoria 1 2 3. Yewana na commenter, zoe na commenter. Comment la zone d'invitation matin? Otindeli invitation. Ah. Wapi? Aza na commenter, oyebi otinda invitation na commenter. Modérateur bon matin. Mame. Nga oyo kendama. Azala ki ate bon matin. Oh mais nani succès, on sa live pour na bateau. Il y a sa proche à Sandra, donc des marques à sa proche à Pasteur, il y a sa proche à Sandra. Donc, ceux qui ont besoin à l'eau, Azala qui a mais là, on était, là, on était. Mais si vous avez l'invitation, ceux qui ont mon été, il y a son monde, il y a son coma. C'est de l'invitation. Mais là, c'est la part. Pardon, s'il vous plaît, vous comprenez, on a ouvert la TikTok. Au moins, sur la Kitty Boy. Là, on a été place dans le Tinder, comme là, on a écouté tes messages là. Ah, comment? Kala kota ba ko invité. Kala kota ba ko invité. On a liste. Attends, il est battu là invité. On a ba modérateur baza na possibilité te en matza. Te baza na possibilité ba matza. Obaki. Papa, yo na moni matière ozo kokango te. En fait, bakangi demande. La demande est c'est ça le problème. Faut-il demande à répondre na follow you, na follow page nous pour na mata na fait na live na yo. Voilà, aux amis na ngate.
Mais pour yo follow nga back a follow yo nani succès yo kakaza pota lui a follow yo a van yo demande a tiens j'aime donc tokitisi Mark Tabu tokomi na succès Tabu. Papa Mark Tabu alobi ayebi nde makambo ezokende bato bakoti basikocha ayebi nde makambo etambolaka. Jusqu'à preuve du contraire, aya brandir ba bien lobi oza na sozo yoka. O lobi oza mama Sandra na ba bien pasteur a dépendant na ye. Tenga na monet yo ebi makambo ebela couple. Parce que ozoya mais oya bien te. Tant makambo eza bayaka une fois pour toutes. Oza na se ozo sentir oza pe fatigué et tout et tout nde bat bazo constater awa. Ozomona omoni na likambo ya couple tant yo za ami ya couple nga na o regretter yo o tirer jusqu'à preuve du contre moninga na makambo ce na lobi na ya na ka nde yo loba contre mama Sandra o lobi ba tata po na rien parler nga Adrienne jusqu'à preuve du contraire na lobi na mabe ya pasteur te na tuna ki o question soko yebi fatu o yebi relation na ena pasteur o nié en awa alors que yo oza au courant relation na bango oyebi relation na bango ndenge eza onie yango yo nde biso tokoti parce que live no etamboli batindi ntango baolobe bapropos biso toye ose justifier Sandra beta pasteur baalégation osali eza grave ke toi okoka koréalise yango te aza na ego aza impoli ayebi olamba te xy oyo lobi. Est-ce que tu as na lobby qui na tunyo ka pona infidélité que tu n'as pas pu me répondre na tunyo pona makambo finga na tuni parce que na tunyo que papa succès au kufela papa so muta fingio papa na yo et soit yo so muta fingio papa na yo Mark Tabu olobi ozana na se muta ternir image à pasteur azate pasteur ana image à bien te ponga na choqué aussi koyo oye bien o bien pasteur ana image à bien te au moins matière oyo ya na okokate. So quand tu que ya pona bo détruire Sandra, yeah, pasteur ana image à bien te, pasteur s'en divorcé, c'est son deuxième mariage. Papa na mo oza sika na makambo, peut-être makambo lelo écoute yo ka ke kwei pa na yo po kombo no six. Na ba sikate la umela ngamla ya ba bino tu. Te olobi oyebi mama Sandra te na pasteur Bosco. So za Sandra na daebite mena ba bino tu na réseaux sociaux. Toko yebi bango te, oza muta sika nga na classe muta. Omoni nga na o 13e année na internet wa muta sika na makambo nde na moni déjà mais gloire et pas na matière et ça m'a pas no zwingulu ya na succès ya kombono. Mark Tabu pasteur Jean Bosco na réputation bien te a joué na image à mama Sandra pour laver réputation ne memela e bandimi départ à mama Sandra oza église éthique à la bibonga empty polele pour na départ ya mwasi wana mama Sandra après il y a fatu ezaki neti liwa wana ezali bolingo te ya bolingo te o comprendre biso toye kozongisa oyo lobi po totia na place na yo parce que makambo eza lobi na lus na ese bato eloko eza te muta lobi te mais lorsque bino boye bongo oyo pasteur a giflé Sandra Sandra a giflé pasteur ekoma bongo poani yaka na fact ponga na ko éclaircir yo et giflamaki bongo ndeni. Tant bobala biso to abana na binotin yo kanti papa na akufa lelo aboti mwana ye tant aboti mwana ye atike na mokili yo oye obanda obetele mwana chaque jour na zemi obeti na zemi to beti un jour pe muto ana se révolter c'est que Mark Tabu yo beta moi sinon si je comprends bien yo beta moi sinon na ndako pona kwa kondima ba propos bon ke abeta ki yo obeta mwasi no ekozongisela era obeta mwasi no na ndako so obeta basi na mneza moko basi na mno ba obeta mno bokeloba na ba proche te il faut obanda aboye nga na beta mwasi na nga lelo pe na beta ki mama zongisi il faut boloba abongo koyela batu jeté 3000 personnes ba connecter ba olanda eza jeté soki obeti obeta ka langage amour na eza obeta. Dis-toi qu'un jour, moi, si je vais lever ma main en bêta, yo. Pasteur, ce qu'a bêta maki parce que c'est lui qui t'a bêta. Ce pasteur a bêta. Ba maman boa ba na mno abasi na ndako. Ma balo e komi abitumba. Ce qui on a moi c'est ce qu'a bêti yo. Oza kondimate.
abeti obeti afingi ofingi nga évangile wana nde na opesa mwana nga mpo oza clair na libala na ovivre bien mpo mokolo wana mobali aobanga ntango aobanga opesa espace boovanda bien na libala omona mwana oyo omonela na première primaire ti bokoma na 6e primaire mwana wana omonela yo mais soki obandi na première primaire atie yo tie bokie bien ti bocontinue ye alingaki atia mama Sandra silama mama Sandra alidi te ma alidi I'm sorry ye soki asilama mama Sandra ana étoile aza na impact amwasi ya caractère ana diplôme na ye ezopese marque oyoki obi oza na so oyoki marque ana mama Sandra ana personnalité ayaki na combo et je pèse mes mots elle pèse na ba stream na ba nini même financièrement parlant elle pèse dans ce couple là koyela biso te ke Sandra na mbongo te c'est faux archi faux bako poussoué na ngezaki ntango oza na omata nga na mata toke débat posé yo lobi nga na lobi peut-être na era bokomo sambrier bino na bino bobi boyebani epo biso era olobi ezoswa era fandaki aza alobi awa analyser natika lomona kote mo ya lobi te mama Sandra na mbongo elle travaille eza kutu mibali ebele so mwasi aoganye mbongo ebele koleka ye sans problème eswaka aoko supportant otole boza team which is sad boza maboko mais dans la même marché ensemble yo lingo diminuer mwasi no pona nini deuxièmement na mta matière te mais so mte mesuki na opesa mobali akenda otonga mwasi na ye maktabu yo ebi makambo wana ndeni oyebi makambo wana ndeni seke pasteur ayaka obetelo masolo libala na ye pasteur exemple ni yo opesa omoni ka nde boye na makambo boye bato bakima na église pa Sébastien yo oyaki babone oyo ya biso batala biso depuis 2014 je sais pas moi quoi bana baeglise na bino so bapreuve nga na fond na tie église ekanga église ekanga yo ntango oyo obeta masolo donc siko bino bapaster bote ya biso nini c'est que marque yo na les deux pasteurs jumeaux bobeta bamasolo bayaka obetelo masolo yo pasteur oyaka otonga mwasi no pa epa marque oyebi marque na communauté aza nani marque ana bamusicien mondain toke malembe marque tomoni na bato nyonso tu boyebi kombo ya marque na communauté oyo opanza masolo libala na yo preuve ane marque alobi yango Combien na commentaire avec cha preuve te marque alobi ake ana mbongo koleka pasteur c'est que ya yebi yango c'est que pasteur mutayebisa ke ba makambo wana ke te Sandra ane lo te Sandra za boy ya bien te ozomona soki toolanda bino eza parce que respect bosala bakombo eza te kovenir koternir image eza te koyebi baje omoni nga na 2 heures so 3 heures so 4 heures ero naaki na intérêt te ya olamuka peut-être ndo lobi eza clique na yebi bino nde bofonctionne batata non poli na ye alobi elo te nga azali choqué na bapropos na yo ocomprendre et rappel à ma grande surprise mutaye kopia matière nene aza RTNC peut-être bacousine babelle famille bato babenga nene anga akotya mosala na ye en doute te oyo azoloba ezoengage ye na trouver une partie ya vérité na makambo nene azoloba nene alobi bien awa pasteur ayokaka nzembo akofi pasteur bazotindelana na tabu eloko wana nga nayoki yango mpe eza mfone na nga na minute ezolukaka bainternet bamona yango ozomona donc batindela nani lobi nana nani nana tabu te nalobi nana te lobi longo batindela pasteur nzembo akofi batindela nani bazotindelana na mwasi eza lingala papa ok bien te on a comprendre bazotindelana banzembo en fait c'est un peu ça mpona olobaki moni libala so eza na kokoso baproche baza mie place te ya obima ya oloba mais yo ntango obimi ezomonaki pasteur moto atindi yo directement merci beaucoup po emonani ke basortie médiatique no osali ezalaki un peu trop vite eza précoce faki ovanda yo olobi eraso alobi ezoswa yo bato boye balobi Sébastien Mata elobi omoni biso toloba elobi te
tovanda tota eza te ke mpo mambo oloba eza te eza kaka botala bakoko bongisa bana baa na kati ya intere ya bana yo ntango oyo olobaki Sandra gifle paster eza mpo tolamuka lobi batya Sandra na miniature na bagifle boli boboma ye to nini bopensa na santé morale ya bato. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Regardez au caméra micro. Nénéa, prends le micro. Succès. Vas-y. Maman, te bino bolo pardon na comme tika kimia na otambola mbangu Ramsès, Zela, pardon, maître. Ramsès, tu peux ça mettre Blacos ou bien la paix parole? Ok, maître Blacos. Ok, maître est ok. Bonjour, bonjour Bogos, bonjour la panel. Là, nous sommes dans la nation, la canisi va matisi maman nabiso, non alobela maktabu, alobela makamu nengoze le kamaso qui toyeki maman nabiso, a mati plus que lobela maktabu. Parce que bateau bazana senenge bazo dans l'histoire bani ba yo kababi aza proche ya maman Sandra. Mais ya mati plus que lobela ka maktabu makamu maktabu ya kuluba. Merci beaucoup. Maman Adrienne, tout balelio mata qui question va poser et pas mettre Blacos répondre et voilà. Ozolo be plus marque tab mais la vérité monsieur ozolo baté. Succès, pardon. Question est mal posée parce que mal posée. Adrienne a besoin de recadrer Marc. Marc tabu da bandi kolobela Sandra. Biso mboko lobela bato te ba bimisa ba preuve alors que bato ba senga ki bato baloba ki ba na biloko batali boso eza bato ya pasteur. Donc Adrienne a ko répondre Marc tabu par rapport à propos ya Marc tabu parce que Marc tabu tabana ko descendre Sandra mutali boso. Omoni bango ba abonné zolinga ba rétablir ba parti à vérité ndenge nani nene alobi wana bango babandaki et biso tunga aza atina te papa na vandi boye je suis une femme na pe na libala na ya kozwa na matisa makambo mutu na toile biso tokende sur base ya makambo balobi nde baloba trouble eza na paradis na bango libala na bango eza koninga mpoti lelo ememi so tina balive ba 4 heures awa papa Blancos question na oso lina répondre yo kenga na mati pona répondre parce que Marc abandaki yango koloba pasteur moi si na beta ki mbata moi ça sala ki XY mais attiré mingi pona maman Sandra pasteur aza makampa zo sala asala ebele pasteur a mo sang touté aux autres comprendre pasteur a mo sang touté d'une part bazo accusé pour infidélité abimi na sœur wana nunu na bango atambola na ye mais Marc Tabu azalaki incapable de confirmer le kwana alors que yemo ka yebi ke le kwana eza une partie à vérité à makampo ya viva na bango le biaza na bango proche na bango ozomona nande lelo ba uti olia parce que a uti Afrique aena bloc Afrique balambeli ali et tout aye lelo ko mata pona salir image à mutu wa sali alité pa abongsa image na ye eza bien te sozo comprendre et a bien te makam na bango ezali mambo ezebele jusqu'à preuve du contraire matière yango ezotelingana nango ezoyeba na te côté ni okeland côté ni ekekita mak nda alobi boye sûrement alobi mpe tambola bokomona mpe makambo yango ebandi malembe pasteur a mosantu te ngelo okelekelanga bapasteur alelo abeti masoni mpa Marc Tabu kenga na mwasi na nga boye na Marc nde moka yo loba pourtant baobeta pasteur mbata et pas mwasi nde Marc alobi bon c'est que pasteur mutayaki oloba pourquoi pasteur azopesa aloba likambo ndenge ezalaki mama likambo baloba anga ntango nasalaki mwasi na nga boye natindiki mwasi na nde mwasi na nga abeti nde bongo tondima mais ntango ye azoya na une partie ya vérité alobi omoni ke sikoyo bato batikali neti bazoba alors 3000 personnes bazoba te baotala bato yo ovandika boza mwasi no na bolingo papa oza mobali boza mno na kimia na ndako bien mwasi ayeka abeti yo mbata est-ce que ezaka bongo nde mpe balobi afingi ye mama ya papa afingi ye makambo ya mpolisi oyo mpe ndeni nakorepeta ngo ate ezalaka kovandi no olambi oza na bana mobali ayemba mwa ofingi ye te bino mibali congolais boteya biso ezala likambo te boye ya mama na yo siko so ofingi mutu nga na otrouvant normal so mpe mutu ana afingi yo ozomona eza bongo bapasteur oyo ezopesa sikoyo soni tozokóma neti wapi tokanga na biso baeglise tobanda kosala balive na bapanel bato bayokana na bango makambo ke olie bakenda baeglise ozomona bapasteur oyo ngai na yo oloba na panel o pasteur aserie te
pasteur ayebi ke moka sérieux te kota zana lipasa na ye na kote kuna pe lipasa ne makambo eza ya mopiku makambo eza ebele ozomona bango titan ba yo ba 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 répercussion koza te makambo eza ba voice eza ye ba pasteur akoma tina niveau ya ko gaslight na français ani eza neti ko na ye na tumbolio na français na oyeba te azo gaslight mwasi na ye po mwasi ntango ako flip ya banda ko enregistre eza neti nga na ye na lobi lo mabe apres na fani kimali na bandoluka na enregistre po anini ozomona Merci beaucoup. nga akomi na nga na suka elonga alina aloba ozala wana togarde nene ya olongo bakisa nini okomi ope komite topesa era te en tout cas nga aza nga na bacourse nangaka nga nde naza boye mark tabu yebake naza prêtre na yo na ndeko ya bino ya mosu ya mobali wana à tout moment soki kaka boye natinga nazaka wana ka botia kaka bobimisi ka elo mo ya sanda na sopi pasteur asopani lokwa mai akosopana mpenza na koma esika makele natiki bino merci beaucoup puissance era Ramsès Ouais. à vous Bon, nga na matière te nga isanga na ba analyse mais conseil autre kope sezanga ke ba famille ba kota makambo ba gérer soki ba nde ba kebe sisi ba siba kabwani et salma na kimia. Alors ba bureau de banani ba porte-parole il faut être là. Nde olanga ipe marque na yebi kozana se ozo koma kuna bocha preuve ya on a bisio soit peut-être moins recul o meka ko micha na na kati ya poso ya masa na o pasteur o micha pe na poso ya Sandra o meka ko équilibrer place to komeli ozo même makambo avec beaucoup de légèreté ozo lobango en fait j'ai comme l'impression succès du problème na libala mais na obeta li solo ndirita o bataka na mbetu na kenge dilaka. voilà Naïbi ba chambre, naïbi ba quiz. En fait, tu parles un peu avec beaucoup de légèreté. Ba tout ba matina ba matière. Osoko zui ba tata po zui Adrien zui ba nene. Tu sens baza basi baza na moi ba frein. Baza na moi ba frein. Et l'homme auto s'interpellait pasteur azale que j'ai souté. Pasteur aza humain le rôle abiso nyonso. Azana ba posa nzoto, baza na ba erreur, baza pe na ba défaut. Ezaka moi vocation ezaka tina bango et comme ça bango unique peut-être biso banwa to comprendre pe bonzambe mabe pasteur aza saint aza muntu le roi biso okokuta pe pasteur azo pesa moi sino bisou obeti pe hyperkit. Alors à un moment donné tant to ça ba dossier ya boy na nenga ba analyse biso mibali ya ba congolais na yo baza ba pasteur na biso na ba baza ba sympathie ponga na évangéliste par excellence toza vérité vis-à-vis ya ba relation. Lorsqu'il y a des gourmets, lorsqu'il y a des problèmes, majoritairement, c'est nous les hommes congolais, toza bien ti. Sauf que tu as un problème, moi aussi, tu as baliba na batu, tu l'ingate ba bimana kimia. Na ça, la ba sujet souvent. C'est rare au coup ta congolais, moi, et maman, je ne te mérite pas na bien ti. S'il te plaît, fais ta vie. Tu l'ingaka, qu'est-ce que baby, ose raison. À un moment donné, par maturité, on n'est pas obligé d'avoir qui a raison, qui a tort. On peut se séparer dans la maturité pour essayer. C'est très important. Relation simbité boka bwana na kimia, bolka ko se salir te, bolka boba na ko se justifier. Parce que dans cette histoire, depuis Makambe Bandi, quand il y a pasteur Bosco Boleki et Belé, pasteur Aza, famille na ezali, Nounou, Obazoa Kize Likango, Aza na ngambo wana, Tobaki si meilleur ami qui était proche de la famille Mark Taboaza na ngambo wana, et Sandra se retrouve seule. Pe Makambe Nezo Kendele bien te. Et là, les kitika ezate, ce qui est simbité, botika ko protégeara yemo pe ba réputation, église ko loba boboyani, ce qui liba les autres simbate 10 fois, boya 10 fois, linga 10 fois. Au Bible les autres pekisa, la Bible est une doctrine juive. Il y a des choses, le boko les autres tungi so katango. Boka ta relation. Bo banda ko tika ka o ba odieza, mama sana beta ki mbata.
succès toza bana mikete dans le propos de Mark Tabou tokende tozo sauter to même makambo na léger ngai succès ka ndo vandi wana maître de la causeovandia biso to vandi bana mibali pardon na ba commenter ozupe courage ke beta lisolo obi ke lobby mo sinanga gifla kinga na on peut faire exemple moko